Pote de partout, bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo pe chaîne na bino mwana Congo. Oye kambami na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba. Naili bino na mokolo lelo masolo kitoko tokosolola mpona politiki ya mboka na biso ndenge ezali kotambola pe na ba nouvelle oyo tozali kozwa de partout oyo bato bazali kobenga pe kotuna nini ekomi na gouvernement na biso ya sika pe nini ekomeli Constant Mutamba. Wana ezali na premier point tokolobela lisusu Bukavu ebimi Bukavu ekwei te to ezali dirigé par ba M23 ou bien ba Wazalendo basi ba récupérer yango ezalaki nango petit sujet au tokolobela po en passant mais mingi tokolobela pe makambo ya gouvernement pe na makambo ya Constant Mutamba yango bomoni toyi na lombango na kati ya le marteau sur la table émission oyo ya bino et la kabino rien que la vérité sur la vérité. Awa tolobaka sembo tolobaka makambo lokuta te lokolo ba misusu baali ko inventer ba problème pote bayimboka bazala na confondu bazala na confuse pe na confondu na makambo oyo bango bazali ko transmettre na population. Na troisième point tokokima mbangu na likambo ya Joseph Kabila. Joseph Kabila alembisi maboko te akende na Brazzaville mabe akende na Sénégal mabe akende na Monaco mabe akomi kobengisa baopoza nyonso oyo bazali na kati ya mboka na biso Congo me atangi bamisusu oyo bazali ntina te mpo na ye mpe bakende te bokodécouvrir yango lelo awa bokodécouvrir yango lelo awa et puis idéal na biso partenariat biso na baaméricain oyo tosignaki Trump apesi loboko na ye mpo te mikolo bizali koya awa partenariat na biso entre les États-Unis d'Amérique et le Congo DRC tokobanda mosala mpe bokomona makambo maye nini oyo tokosala na baprojet oyo tokendaki kosigner oyo peuple congolais M23 ayaki koloba ba n'importe quoi pour na distraire toujours population. Toko découvrir pe lisusu awa na quatrième point Fayulu pourquoi ba eboyi ye na Kabundi baboyi bango pa Kabila. Toko découvrir yango lelo awa na kati ya émission na biso oyo tokosolola biso na bino ensemble pote tolobela maimboka oyo etali makambo ya mboka na biso na bokebi pe na bwanya ezalaki ya bino munganga spirituel tokotuna na bango papa Edi Diba le présentateur ya émission oyo le marteau sur la table. Le marteau sur la table ezali émission oyo ekambami na humble serviteur papa Edi Diba oyo apesaka bino ba message toujours kitoko pe oyo alobaka toujours ezalaka édifiant pour kuna nazalaka na casquette na ngai ya bo pasteur awa nazali na casquette na ngai ya étant que politicien homme politique na kolobela makambo ya mboka na biso bayimboka ezalaka toujours petit résumé nasalaka avant na banda émission nalobaka toujours mwa ndambo pote esalaki patriote nyonso ya mboka Congo oyo azalaka vraiment suivi na politique ya mboka na biso ayeba awa toli tokota wapi pe na pesi mbote na gouvernement na biso ya sika oyo tata mokonzi ya mboka baza kobenga ngo gouvernement oyo esalami lisusu mpo tokende nango na maye oyo ya vision ya tata mokonzi ya mboka pe félicitation mingi na bayo oyo batangami bakombo mpo basala mosala mpo na Congo na biso nde mosusi na biso modele yango wana me mingi napesi moninga na ngai oyo tosalaka na ye mosala moko journaliste pe chroniqueur
oyo azali honorable na respectaka mingi na belelaka mbela na nkombo ya ndeko Eliezer pour la nomination na ye ya kozala ministre. En tout cas nasepeli mpe napesi ye bafélicitation mingi na mosala monene oyo azali kosala mpona mboka na biso. Meme na kati ya parlement ali kolobela baye oyo bakotaka balobaka eloko moko te. Esika azali munganga spirituel papa Edidiba napesi yo mingi félicitation pe bonne continuité, sagesse toujours, intelligence pe bwanya eleka mingi ndeko Eliezer na mosala monene oyo kosalaka mpona mboka na biso. Bayimboka tozwa spot publicitaire oyo na lombango ebongo tokotela mozindo ya masolo na biso oyo tokolobela na mokolo lelo natangeli bino bapoint mine po te peuple congolais ayeba tozali kokende wapi. Nalobia bokanisaki tosila. Merci mingi na équipe technique oyo travaillaka na munganga spirituel na mosala kitoko monene bozali kosala. Ndeko Elvis Bongelo Nzambe apambola yo na mosala monene ozali kosala ya caméra pe kosala ba arrangement kitoko po te mosala na biso ezala toujours clean pe propre. Topetaki mbela awa tozalaki na problème ya bacaméra. Deuxième chaîne na biso oyo tosalaka baémission politique ezali na difficulté ya bacaméra. Toutilisaka caméra moko te parce que bamodèle oyo nde tosala yango ezali un peu différent. Nabetaki mbela na bato ya mawa oyo bakoyoka mawa po te basoutenir biso na eloko babengi bacaméra. Pe mingi nalobaka na kati ya baémission oyo bosabone massivement po te yo moto ozali déjà abonné okoka kokabola biso na bokebi pe na bwanya. Bayimboka totika sentiment tozonga na bapoint oyo ezali vraiment très nécessaire mpona mboka na biso etambola malamu. Tobandaki na point ya liboso ya kobelela mbela mpona gouvernement oyo ebimaki oyo tata mokonzi ya mboka na biso Monsieur Antoine Félix Tshilombo oyo asalaki po te na banomination ya sika ya kitoko. Biso tokumisaki toujours Nzambe tolobi Nzambe asala te na kati ya tata mokonzi apona baponami ya kitoko eno bato oyo bakosala mpona koruize biso po eloko moko nabetaka mbela butu moi etanke un vrai analyste nalobaka na bino tata mokonzi ya mboka azali na vision, azali na misu, amonaka mpe matoi na ye elali te. Matoi na ye ezali toujours libanda mpona kozwa bainformation ya koyeba banani oyo bazali vraimen na crédibilité ya kosala mosala na sembo eno oyo ezali likolo moko ezali awa likolo mosusu ezali pembeni te. Na Faci Beton okozala toujours détecté yango mingi bato mingi baza kocomprendre te pourquoi bandeko lokola bafayulu batie bango susu mosika ayaki me bomoni batie mosika soit ezali stratégie politique ya tata mokonzi ya mboka soit alingi atala ou bien aza na fuite moko quelconque. Mais nga nayebisaka mingi bapoliticien parce que chez nous maintenant au Congo tout le monde veut venir des politiciens et ozosala politique yebaka na moto nini oyo ozali kosala nani partenariat na ye ou di deal na ye parce que tata mokonzi ya mboka soki olingi kotravaille na ye bien zwana na monoko na yo kanga yeba eloko nini oza kobimisa mpe eloko nini olingi osala. Alors à ce moment là okozala peut-être na mwa chance lokola bandeko Adolphe Muzitu nde omoni baponami peut-être bazalaki na franchise moko devant tata mokonzi ya mboka balobaki sembo mpe balakisaki vérité na maye oyo tata mokonzi ya mboka alingi mpe balakisi sembo ke biso soki toye pembeni na yo tokosala vrai ke mosala ya solo eno makambo ya lokuta. Bayimboka tolobaki bien premier point na biso liboso ezali eske gouvernement oyo ebimi ezali gouvernement oyo ata bokritike ezali ya vision eske bazali bacompétent ou bien bazali baincompétent parce que awa ezali susu te makambo ezalaki na tambwaka
ke batindaki bakombo ekotaki na bureau boye elekaki kuna non awa ezali bureau stratégique bureau technique ya tata mokonzi ya mboka na vision na ye mpe na bwanya na ye na mayele na ye ya kotambusa mboka akotala na kotravaye na bayimboka banani oyo mpe bazali crédible parce que dans le gouvernement tata mokonzi ya mboka malgré tous les gens moi je dis chaque fois malgré toutes les critiques que les gens font ezali toujours idéologie ya ba M23 biso bawazalendo toza na idéologie oyo ya kosalela toujours vision ya tata mokonzi ya mboka azali mutu oyo azali komona il est le plus grand azali garant de la nation akoki lelo kovanda aye amati adestitue parlement wana akebwa bomi eloko institution boye mais aza kotravaille na bato toujours avec esprit ya négociation ya kotala koyeba mpe mingi bakomi kokanisa ke ye azali lâche non azali lâche te ezali méthode stratégique na ye oyo azali kosala mpo te bayimboka bazala na bokebi bayeba nani oyo bango bazali kosala dule na ye wana ezalaki premier point na biso tokendaki mpona makambo ya gouvernement oyo ebimi malgré tous les blablabla ya bato ye tata mokonzi ya mboka ayebi oyo atie bazali bacompétent mpe bamisusu bazali kosenga dialogue tokoyeba yango awa ezali su banani oyo bazali kosenga dialogue epai ya tata mokonzi ya mboka banani bakotisi barequête mpo te barattrape bango parce qu'il y a des postes il parlait là des postes vacants oyo ezali wana oyo biso na bino tozali toujours na kati ya basurprise mais na kati ya mosala ediba tv ndenge tokendaka na mozindo ya koyebela makambo toye kocomprendre que il y avait des postes vacants oyo peut-être ndeko fayulu azalaki na maîtrise te akimi na lombango kobimisa position na ye koloba ba n'importe quoi et puis il s'est fait montrer que il n'est pas content tala bato gouvernement ebimi bato batuni mais Constant Mutamba abimi te ndengini aussi longtemps que azalaki na dossier na kati ya cour de cassation ayaki na dossier kuna oyo bazali kokata mbela na ye ya suka oyo tokolobela yango mpe awa yango nde omoni tolobi ke bato oyo basengaki bakota lokola na kati ya barecours lelo oyo balingi balanda parti oyo équipe oyo ezali kotambola mokili mobimba bozozwa ngo na troisième numéro na ngai ya maloba oyo ali koexplike bino ke équipe mobimba ebimi ekomi kotambola lokola kaina oyo groupe oyo ebandi kosensibilize baopposant par rapport ya quoi tu étais au pays tu es parti Hippolyte Kanambe tu reviens après El Boyoki ke tozokende na makambo ya tosala négociation avec les Américains akiti mbango na bo aza lokola mutu moko bazali komanipule lokola nde tobetaka kicker tosi toyeba mokonzi na bango Kagame na bande de blanc oyo bazali baescroc oyo balingi toujours kozwa bomengo na biso ya peuple congolais na yo M23 oyo mesani kotonga peuple congolais. Imaginez-vous que baza kosala toujours bande de chats otobengi bande de chiens rage oyo lelo azalaki na Brazzaville alongwe Brazzaville akomi na Monaco aye Bruxelles alongwe aye ake Lyon aye sikoyo na Sénégal Kabila aye Hippolyte Kanambe azali koinvite ba opposant nyonso mpo bakende kosolola nini bokodécouvrir yango nde tozali kokenda kati ya analyse oyo ngai na bino awa tozwa spot publicitaire moko na kati awa tomela mai ebongo tokota na kati ya motsulo na biso na mozindo nde nayebisaka bino na kati ya Diba TV awa tolobaka sembo rien que la vérité sur la vérité na kati ya le marteau sur la table tozwa spot publicité
Dans les seigneurs nazali chez la Mwanda Fondation na ye lisu liboso na bino mpona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na ye lisu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé bolango efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolango lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na mona moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi mpe babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esa mona mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo nakokomba motuka na komotambola motuka ya mbonga fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na ngai bayimboka mingi bato baloba na ngai oza na baidéologie moko ya batoleka non je suis quelque part quinois moi je fais ce que je suis en train de faire nazalaka soki nakopesa émission elingi ekoti ngai nde ekomaka nakoloba makambo oyo ekosala plaisir parce que emonanaka mpe emonani na bosembo ke biso bacongolais tolingi vraiment mboka na biso à part bango wana bango kuna bamiyebi mpe balekaka na barezo nyonso bakoloba baproverbe minene eza na sens lisusu te botala bacrobatie gymnaste oyo aye moko deuxième personnalité na bango akei boyi aye awutaki na Afrique du Sud Namibie abimi akenzela makolo Zambie ere akomi na niveau Zambie abeti Kenya bakote wana ba Dar es Salaam pa abimi panoko na ye Uganda akiti Rwanda akodiko o bakagiko mais yo zo continuer kaka kofinga tata mokonzi mboka parce que tu veux que Kabila azonga Kabila akozonga na pouvoir ndeko mobali tosonga na sérieux ato mibengi yo moko je suis kabiliste permanent ato lobi yo moko nazali vraiment le vrai Kabila na motema mabe nini oyo papa mokonzi ya mboka Monsieur Antoine Félix Tshilombo asali yo na motema mabe nini oyo tozwi quand même un président qui prend son pays atiki yango na maboko ya kolo na motema mabe nini oyo ye asali blocage epesi nzala na mboka mais tout le monde sait kaka bande de bakanambe wana bango nde basalaki blocage po tata mokonzi ya mboka atravaille te congolais congolaise fungolani matoi mpe fungola miso soki totiki hémorragie oyo te nde nalobaka na bino butu moi okomona tokokota na bamizindo ya kufa ya vi na biso Kabila asatikaki mboka wapi na combien de temps tata mokonzi mboka ye o asala boye batekelaki ye kuna o basala mais azalaki bloqué congolais mais il travaille akotonga akosala ofasala nayebi te est ce que fazala baton magique moko abeta pa ebungwa mbala moko ndenge bakabulaka mai to tosala
congolais oyo alingi koloba n'importe quoi alingi kofinga alingi kotalisa te ke non eloko oyo azali koloba ezali na nzela te. Toke na mosika ya koloba likambo ya baopposant oyo balingi bango bareconduire bango mpe bake kolanda troupe ya moto atambolelo azotambola lokola kaina oyo akomi na Brazzaville ake kobebisa CV na ye pamba mpo te tata mokonzi ya ngambo ya Brazzaville amonaki aza kokupere la rebelle. Là c'était rebelle. Nalandi discours moko quelque part nanga lobi non yazali révolutionnaire. Non, nanga c'était un bande de rebelles. C'est un criminel. Hein? Babomi, quand on dit que aux alliés rebelles, bino beaucoup ça la rébellion bozo mabato. Mais quand tu es révolutionnaire, tu ne peux pas tuer. Donc, ce sont des histoires à peut-être expliquer les gens qui ne comprennent pas. Et l'autre, il y a un atelier sakabato ebele le poto oyo bato balubaka. Bakanisaka bazali na boanya ou be bali na mayele koleka bato oyo bakoluba le poto te. Là, ezali monoko. Ezali kaka ndenge tozali en Afrique du Sud, toali koyokola anglais. Mais soki na lobi anglais na ko transmettre message na moto oyo naza kosolola na ye ou bien na moto oyo nazali kosala mosala na ye. Mais nazali te koloba anglais pour nazali très intelligent. Non, non, non. Là, je suis toujours contre avec ceux qui croient que quand ils parlent langue, azali moto aleki batu nyonso te. Yango moni na kati Diba TV na yei na monoko na biso ya mboka oyo tolobi lingala bakacha. Je veux pas aller plus loin parler une langue de mercenaire qui est langue moko portée. Quand tu parles de ça, les gens croient que aux alina mayele. Non, alina mayele te parce que nous sommes tous les lingala et komami na lopoto. Donc lopoto on est monoko ba mercenaire o ba yaki po ba yiba mboka na biso. Nani ayebi yango te. Tozongi na lombango na programme ya Hippolyte Kanambe ndenge basali calcul na bango. Babe bazobengisa ba opposant nyonso bakeli kokuta na siko na Sénégal mais aboyi Fayulu na Kabundi bango bakende te. Mais bazali bato oyo bazali parmi oyo bazali déjà na yé na kati ya lidusu. Mais aboyi à comprendre que si ces gens-là parlent, maintenant ça va montrer que non, bazali na bashida alors que ils allaient petit politique. Il faut ça le col à boyi bango pour plus ou moins la ici bango mais bazo kosu. Sénégal d'ailleurs les abattelés il y a failli qui ne savent pas. Tous vraiment spot publicitaire oyo tomela mai bongo total nini po tokuti kosungela parce que dans spot publicitaire oyo il y a des gens qui bango no moni bazali ko support chaîne oyo quand je dis ko support kosunga ko aider chaîne oyo peut-être na ba moyens socio-financiers oyo c'est la que il faut na tchaka ba publicité na ba tous les cas na publicité oyo Elvis Bongelo et bongo tozonga na mouton na biso na makambo oyo tokolobela siko ya partenariat entre Congo na les États-Unis d'Amérique na 10 ans il y a prison il y a Constant Mutamba ministre ex-ministre. Allô? Allô ma soeur fille. Ya ma soeur. Boni maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Ko tali maman. O maman zo ngolo la bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zo ngisheni. Maman zo dia 3 fois. Tongo me di popo. Deko na elo musu se pelisingani. Misunga homme de veillard. Ko ebi ba, ko ebi ke ba na courant so kata.
soki esalika manœuvre bano eyandi temps baa na lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet efanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Awa tusu bien na ezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment songa. Babe. bayimboka bato balandaka biso na bokebi mpe na bwanya napelelaka mbela avant nasalaka makambo nyonso comme ezali émission politique nalobaka na bino bosabone massivement na kati ya chaîne oyo po te borataka baémission te epuis bozalaka toujours soki ofini cloche wana okozala toujours à la hauteur ya kozwaka bainformation oyo ebana kokɔta na ntango yiso na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo pe chaîne oyo Ediba TV mwana mboka Congo. Bayimboka, je m'excuse un peu, bayimboka bozalani ngele na mokili ya Tata Nzambe. Awa na lubaka na bino na bokebi pe na bwanya tosala attention nani oyo tokoki kolia na ye tokembala moko na likambo ya ex-ministre na biso ya justice oyo asali mosala monene na kati ya mboka na biso ke jesali en passant papa Constant Mutamba Nzambe azala na yo justice oyo ya Nzambe ndenge otémoigne yango ekobundela yo justice oyo ya Nzambe oyo olobeli ndenge olobi maloba ya suka oyo elelisi monsieur le juge azali nyama te soki ezalaki complot na bango mpo mbongo yango balobeli ezali wana biloko nyonso bango olakisi bango ezali wana eloko nini bango bakateli yo 10 ans yango lelo naye koloba na biso congolais biso moko bakongolais président Laurent Désiré Kabila ayaki na pouvoir aza kolakisa biso solo réalité chemin droit oyo tata mokonzi ya mboka faci ali kolakisa me botindi monguna abomi Hippolyte wana oyo avandi na biso plus de 18 ans tozwi ministre ya justice oyo azali kotravaille na bosembo me bokoti clan moko ya boyukuyuku mpo bokweyisa ye mpo bodindisa mwana bato bampoisonnement nyonso tu mpo boavoile mpo bofaire finir ye me eza na bato bayibi ba 15 millions ba 100 millions ozomona me bazali kotambola libre mpe bazali kosala misala na bango bato bazali kotikala sikoyo na bapoint d'interrogation tata mokonzi ya mboka toyi toyeba quels sont les vrais rôles de Vital Kamerhe? Qu'est-ce que Vital Kamerhe fait là-bas? Pour ce qui est dans la logique, Vital Kamerhe azali mutu, il faut azala déjà mokangami. Bayimboka. Justice en mboka na biso, pe justice en Nzambe esala. Na maloba oyo Constant Mutamba bimisi maya miso etangi ye oyo monsieur le juge soki vraiment zali na motema ya bosatana Nzambe akokonfondre il faut kosala de part des choses kolingo kosala makambo lokola ndanga te avotaka tata mokonzi apibliaka tata mokonzi ya mboka ye moko mais lobi na bande des escrocs na bango na bande des aventuriers na bango aye kobima kochange maloba justice ya Nzambe alakaka biso tokofete na ye le 30 juin na Congo na kati ya Kinshasa aza wapi aya te justice ya Nzambe ekoloba na bayo oyo baza kosala ba injustice baza kolinga
mpo bamona baza korenye eloko moko mpa nzambe ebukaka te. bayimboka toye kolobela likambo ya RDC na États-Unis d'Amérique na idéal ya partenariat oyo tolingi tosala biso na bango ndenge tosinyaki mikanda mpe ndenge toyokanaki mpe na verbalement parce que mingi congolais azali kozala na mwa mibunga nayebisa bango très bien eloko nyonso tata mokonzi ya mboka akosala ezali biloko nyonso bien calculé eza eloko moko tokobungisa te. bayimboka totikalaka toujours na bande oyo ya biso bande oyo ezali ke kolakisa ke tolingana na mboka na biso eno mingi bato mosusu bazali basentimentaliste bazali koyoka bango bazwa koagir eloko bazali koagir bakoyeba te oke koagir pa nani oke koloba nini pa nani. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana oyo baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe abeni bino nzambe abakisela bino bakoyeba te bazali kosala nini mpe bazali koluka nini. nzambe aza na justice ya solo atosali ebombami me nzambe abimisaka yango na pwasa moto amoninga te me nzambe amoni yango eza na baprofete beloba les murs ont des oreilles même misu na kati ya bamire ezali monaka. bayimboka tosala na ngele makasi tosala vraiment ngele nazongeli na point ya Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi nayebi motema nini te oyo bapesa ye moto atie pesa ye apesa ye liberté wana ezali tata mokonzi ya mboka me mabe na ye telemaki eleki mingi azali siko confus me asololaka na babande wana ya bakanambe sikoyo baboyi ye susu akota kuna na kati ya bareunion na bango yango nde ezopesa bango benquetude oyo baya kocomprendre te basala nini. ezalaki ya bino munganga spirituel papa edidiba nayelaki bino analyse ya mokolo lelo oyo tokokabola biso na bino mpo te na kati ya chaîne na biso mpe tomemelaka bino bainformation mpo bayimboka bakanisa teke awa tozali limite. nalobaki na bino na mois de août mpe septembre tobandi baprogramme ya sika na koyamba basala ya nzambe na koyamba basere ya nkolo na koyamba baye oyo bakoya kosala baémission mpona kolongolaki seliba na kati na bango kozwa kopesa bango terre fertile oyo ezali ya bonzambe mpo moto soki akomi na molongani akomi na terre fertile. donc toye kosala nyonso oyo wana mpo te na kolakisa peuple de Dieu peuple congolais mosala nini tozali kosala awa même libanda même de près lelo Yediba TV ekomi na baambassadeur na mboka na biso Congo ezali esengo nzambe azali kolakisaki mosala mpenza toyali kotiela yango mayele mpe kosala bafocus mpo te lobi peuple congolais asi retrouve na mabe te. bayimboka naye kopesa bambote na baye nyonso bazali kolanda mpe kosoutenir chaîne oyo de près na mosika kopartage moralement baconseil mpe ezali nzambe mpe apambola bino yango na bandi kopesa mbote na ndeko simplice
L'outonadio nakati ya ville ya Montreuil. Le vrai Parisien, moi na ya Parigo, pe na pesimbote mingi na fiston Kabwena ya ba fiston yasali musala monene makasi na kati ya Ediba TV, mwana Congo pe Ediba TV, mwana mboka Congo. Na pesi humble ye alobaka na ye butute avanda na ye ngume atalaka Joseph Kaindo Lumbala, mobali ya mama Myriam, mama social, Zambe apambola bino, abakisela bino mingi oyo ezali kozanga na ba programme de vue na bino. Na pesi mbote na ba nyonso balandaka Ediba TV de prépé na mosika, na pesi bino bambote mingi, bo continuer ko s'abonner, pe bo continuer ko partager œuvre oyo pote lobi esala mosala monene na mboka oyo. Pourquoi pas lobi nga pena koma gouverneur ya ville ya Kinshasa? Pourquoi pas ta lobi yo pe okoma moto monene na kati ya ville ya Kinshasa pona kotambola na solo pe kotambola na bokebi pe na bwanya. Yango na lobaka na bino bosala ningele bolanda teke bato nyonso basali kotia bra mosusu ali nzala azali bike soki alandi Hippolyte kuna kozwa meya, mais vérité ekotikala kaka vérité. Bayimboka tomonani mokolo ya lobi soki Yesu Masiya azongi te mpo ye na memelaka biso bonheur, ye na memelaka biso nyonso ya vie oyo tozali koluka lokola ye avivaka deja éternellement. Bayimboka Zambe apambola bino bino bato bolandi émission oyo. En tout cas naza na esengo ya kopartage émission oyo na bino pe mbala nsima bobombela biso ba liste étoile, boyela biso ba information na tous les deux chaînes po te munganga spirituel na continue kosala mosala na ngai ya kitoko. Tomonani mokolo ya lobi soki Yesu Masiya azongi te to continuer susu mosala na biso. En tout cas, je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aimerai. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019. Na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion. Sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140. Pona ba terrain na biso eza ya kobangela te. L'État a